Mbote ya mingi na bana ya Ana ne Congo. Bandeko, programme na biso kombo na yango Ana ne Congo. Bandeko, tozali kosenga na bino na bandeko nyonso oyo balandaka programme na biso. Bandeko, lelo na kolobela likambo moko na lingi na attirer attention ya bato ebele. Bandeko, biso ba Congo tozali bato moko tovivaka na tradition, tovivaka na respect. Ba Congo omonaka bango tango mususu po ba déplacer parole. Il faut atala moto azolobana na ye, atala mbula ya moto wana. Bandeko, kombo ya programme na biso Ana ne Congo. Ngai nalobelaka mingi histoire ya Royaume Congo. Nalobelaka mingi tango sumaka metali Angola. Nalobelaka tango sumaka metali Congo. O Italie ya bandeko na biso. Bandeko, j'espère que oyo nalobaka bato ba recevoir ngo ezali bato oyo baza na connaissance. Ba oyo ba comprenaka nini na lobi. E nayebi ke bato mingi pe ba comprenaka te oyo nga na lobaka. Okomona bango balingi kofinga, balingi kosala ba critique moko inutile. Me bandeko, ngai komona ngai Toyo ne Congo. Toyo ne Congo azali ndeke oyo autaka na zamba, amonaka oyo eza na zamba, ayeko yebisa bato bala na mboka, basala prudent. Parce que mingi elekaka na zamba, toyebaka yango te. Yango wana ye autaka parce que azali kolo, aza komona eza na zamba, aza komona oyo ezali paye na bato bazali. Yango wana bandeko, oyo nakoloba yango lokola toli, nakoloba yango lokola information, epe na pesaka pe biyano na bato mususu oyo bazali mitema malamu te. Soki moto ayebi likambo lobi yango, omona ye sali ye pasi. Pasi ko sala ye ezali pasi ya mauvais cœur, ya jalousie. Na ko répondre pe mutu moko oyo akomelaki nga. Kombo na ye na monaki na yebi te soki aza mu Congo. Soki pe azali na Angola, aza koluka tike ya poto. Soki kaka balobeli likambo oyo etali Congo, ke oyo ezali vérité, ezali ko bénéficier Angola, komona ye atomboki. Tina oyo ye atombokelaka eyebanaka te. Bandeko na ngai, yangana bomoni ngai, nalingi na zongela likambo oyo. Na lobaki bandeko, rumba, mutu abandi yango, Papa de Oliveira, Mayungu de Oliveira. Bandeko, nako tchaba nzembo moko po erapele bino mwa muke. Bolanda, banzembo nako tchaba. Parce que makambo oyo na bandana na oyo. Bandeko, pourquoi na tcheba nzembo oyo? Na lingi banzembo oyo bolanda ngo malamu. Banzembo oyo eza kobeta moto ayembaki yango, kombo na ye Emmanuel de Oliveira, Emmanuel Mayungu de Oliveira. Tata oyo azali moto ya San Salvador. Tangu ye aye na Congo, abotami na 1800 et quelque na Angola, na San Salvador. Tata oyo azoyemba.
tata oyo alongwe na San Salvador aye na Matadi. J'ai bien dit et j'insiste, aza neba 1800. Non. Oui, 1800. Banona 1800 nona ikel. Tata oyo aye na Matadi. Matadi aye Kisasa. Tango akomi na ba 1940, 38 et 40, tata oyo asali orchestre na ile Kisasa. Asali guitare na ye ya mabaya ya liboso. Asali orchestre na ye. Na 1940 asali orchestre na ye. 1939 asali orchestre na ye. Kombo ya orchestre na ye San Salvador. Tata oyo kombo na ye Emmanuel Mayungu de Oliveira. Maungu de Oliveira, yeah. Après ça, abimisi nzembo na ye ya liboso. Tango bauti ko découvrir ye na grec moko. Pe aibaki musique na Congo à cette époque. Amoni oh, mutu mwindu beta musique et comme ça qui est. Alors tata wana basala ki édition ngoma. Édition ngoma bazui tata oyo asali nzembo na ye ya liboso. Kombo nango titre nango umba nzange moyo na kobeta nzembo yango po bo comprendre. Nzembo oyo ezobeta ezali nzembo na ye. À cette époque, musique na Congo ezalaki te. À cette époque, na Congo, musique ezalaki te, musicien ezalaki te. Je pense que vous comprenez ngai. Ye abandi musique. Kombo na ye Emmanuel Maungu de Oliveira. Azali koko ya manwaku wako. Na bandeli video oyo parce que les bosses sont claires, là ça n'est pas clair, lumière et ça n'est pas la lampe, et pourquoi? Qui n'a pas banzembo oyo na lingi seulement na passer message na libota na biso que lorsque nous parlons de la rumba, ce n'est pas bolim sanguke. Bandeko bola na nzembo ekobeta oyo. Nzembo oyo bola nango bien. Nzembo oyo mutu ayembi yango fetala adu eyenga. Bola na nzembo oyo bien. Moto apesi nzembo oyo mwasi oyo ayemba yango kombo na ye Emmanuel Maungu de Oliveira. Pourquoi natie banzembo oyo bolanda yango? Namoni déjà mutu moko awa. Mutu moko awa kombo na ye Samuel Ndongala Mayaka. Samuel Ndongala Mayaka. Nalandi réponse na ye, j'ai vite compris aza un Congolais. Na yebite soka aza na Kisasa, aza na Angola. Ayeko luka tike ya poto na yebite. Mais loko e déranger ye. Lokola na tie banzembo kombo na ye Samuel Ndongala Mayaka. Lokola ngai na parler si banzembo yeno Emmanuel Mayungu de Oliveira. Yende moto bandi musique na Congo.
asali nzembo ya liboso umba nzange nakobeta yango. Mais bandeko komoni te ke nazo parler sur l'histoire ba oyo bayebaki te bayeba. Parce que mabe eza wapi ke ngai na parler sur makambo oyo ezali passé bato ba apprendre yango. Ba musique oyo tango tobeta na radio tango tozokola, qui savait que les chansons appartenaient à un certain Angolais oyo auteki na San Salvador aye na Congo? Qui savait que les premiers orchestres na Congo comme dans San Salvador, qui veut dire San Salvador, qui veut dire la province angolaise, il y a San Salvador comme Mbanza Congo. Mingi bayebi yango te. D'un coup il me répond natika ba polingi na ya bosoba ndeko nangina répondre yo kombo na yo soki nani Samuel Ndongala Mayaka soko zali angolais ekosala yo plaisir nazo parler si histoire yo bagite. Soko zali congolais ndeko na ngai makambo nanga kokota kate vanda na Congo talaka ya bini ya Congo. Soki pe oye na Angola nebite pourquoi oye na Angola kosala kwa na Angola na yebite. Nazali angolais, il faut na parler sur l'Angola. Lokola histoire oh ezali histoire vraie. Yazali ya peuple angolais, ezali esengo na ngai na raconter yango na bato. Que regardez ce que les Angolais ont fait pendant leur parcours. Donc na soki yo lingi na yo ngote, ça te dérange. Mais problème na ngeza wapi? Moi, makambo mususu vraiment. There will always be a place for physical music. Makambo mususu ngai ekamwisaka ngai. Oyo ezobeta par exemple. Pardon, olimisa ngai. Na changé nzembo yango parce que eza pitié hein ezali mawa mingi ke bolimsanga mwa moke bandeko bolimisa ngai mpona nalingai na bosala nzembo oyo bandeko na ngai ndenge naza koloba nzembo ya liboso oyo ebimi na misiki na 1940 nzembo yango yango oyo kombo nango umba nzange nzembo yango yango éditeur wana azalaki grec na édition ngoma basali nzembo ya liboso na disque en 1940 tango wana bawendo kolosoi babetaka na masuwa ya bandundu kuna 8 ans abetaka ba misiki ne ba grego wana ya milangi wana papa kwa na masuwa na ya bandundu. À cette époque, ni Kale Chef, ni Wendo Kolosoi, ni Longomba, ni les vieux taureaux, tous ces mots n'ont pas existé à cette époque. Et l'orchestre s'appelait San Salvador. Azalaki angolais. Aoutaki na Angola, asali musique et liboso. Vous allez écouter la deuxième chanson. Il a chanté la rumba. Alabaki rumba. Comme en 1948, les vieux avaient découvert Wendo Kolosoi. 8 ans après, ils découvrent Wendo Kolosoi. A Monique non, voilà et Maka, a yé na musique wana, a chepe Wendo Kolosoi a yemba. Donc tu as lingala na yé, lingala les équipements langue parce que ça peut prendre lingala. Moi j'ai des oncles, basana bo moi, basana na 30, 35, 40, tikuna likolo. Hein? Basali na bo moi. Lui il m'écrit que non, par là si banane non. Ce que yo ça la polémique.
mais polémique yango eza wapi? Bandeko na ngai kotia miziki oyo koexplike ke la rumba congolaise ezali angolais moto abandi yango asali yango azali noko azali koko ya manuaku waku, mais ngambo eza wapi? Ngambo eza wapi? Ngambo eza wapi? Soki ngai na lobi ke Go for it. soki ngai na lobi ke azali noko ya koko ya manuaku, wele mal soki azali koko manuaku mabe eza wapi? Bandeko na ngai denku botomboki obali kopesa bato bareponse ya mabe, bapolitike ya bozoba, bapolémike ya bozoba. Mais polémique eza wapi? Awa. Lorsque je parle de l'Angola, je parle de mon pays, je parle d'un musicien congolais qui a fait son exploit à l'extérieur. Et comme il problème, Olingina Vanda awa nabana ko raconter des Congo. Olingi oyo ya biso lokumo oyo ya biso comme lokumo oyo ya bino. C'est ça qui tu veux ou quoi? Mon frère, mais attends que les gens commentent sur les Congo, allez, on va répondre. Et si je parle sur l'Angola, vous allez importer pour le côté Ango. Laissez les Angolais commenter. Les Angolais qui ne savent pas de l'histoire, naïbité ceux qui y ont commenté qu'on a osé nena mboula nini, osé nena 1920. Mais moi j'ai des oncles qui ont vécu tout ça. Ils nous ont tout raconté. Yangona ngai pe lelo na ça qu'on raconter. Les vieux Wendo chantent là-bas, mais qui lui a fait chanter? Ce n'est pas les vieux Emmanuel d'Oliveira. Donc il nous a raconté que le père de la rumba congolaise c'est Wendo Kolosoi, ou c'est Kale Jeff. Mais tous ces gens-là ont appris la musique chez les vieux Emmanuel d'Oliveira. Ce qui m'a bien engagé wapi, ce qui n'a vendu, de toute sa histoire n'a pas été engagé. Il faut silika, ce qu'on silike les nini. N'avant de la kiti, n'a pas parlé que non, ça appartient aux Congolais, ça appartient à Wendo Kolosoi. Donc on dit ngai na kosa histoire. Le kumu e koma ya yo. Ezali motema mabe, ezali mauvais cœur. Na yebite soko za Angola, nous avons kanzeli ya poto, je ne sais pas tant mususu koloba boye et ko déranger le kutana yoko ya poto ya Angola poto à ticket. Mais mon frère, mais si c'est ça les cas, tu rentres chez toi au pays. Au lieu au plus ça n'a pas commenté le mot inutile, moi j'en ai pas besoin moi. Oh bandeko. Ezamawa. Yo lingina lobila barwande. Eko sala yo esengo. Teme yo kolo ya Congo lobila Rwande. Ngana solo lobila sur l'Angola. Je parle que musique oyo Angolais abandaki yango pe lokalaki motema malamu alakisi pe batu mususu. Abeti pe na batu lokola ba Wendo Kolosoi. Abeti na ba Aduelenga. Abeti na ba Apollo Kamba, tous ces mondes-là. Et bango pe basur élève, ya pa Wendo Kolosoi, ba vie Kabasele, ba vie Toro, ba vie Longomba, ils ont continué. Na ba tabule ba Franco bayi, mais où est le mal? On est dans le yango, ba tabule ba alasaki vie Emmanuel. OK, na lobby yango. Vie Emmanuel a boto na ba 1800 mais ayekolaki et puis à boto na 1940. Bango ba laksaki. Je pense que ça lui est sengo. Povo angolano, essa aqui é a verdade da música. A rumba nós ensinamos. Esse aqui é o primeiro cantor congolês, nós que lhe ensinamos. O mais velho, Emmanuel Mayungu. Ah, Mokili. Eza passe, hein?
bolingi mabe na mabe. Bolingi mabe, bolingi bino nde bozwa lokumu. Lokumu oyo bino bo mérité te, bino bozwa yango. Boke na mboka batu, bokofanda kimia te. Bokosala mabe na mboka ya batu. Soki Angolais alobi yo tomboki, mais osala mabe na mboka na ye. Nazo parler musique ezali kitele biso yo zo koma zo tomboka. O corriger ngai, o tika ba polémique buzoba, ba bêtise na yo. Donc ezali polémique lorsque je parle d'une réalité, d'une vraie histoire. Ozo benga ngo polémique. Olingi na raconter nini? Na raconter l'histoire na yo? Vérité nde yango yo. Yango ngana ko raconter. Oya yo na ko raconter yango te. Neko vérité na yo na ko raconter yango te. Oyo yo lingi ngana raconter na ko raconter yango te. Ngai na ko raconter oyo ezali ke Angolais asalaki ya solo, oyo ezali ke exploit na biso. Na même ko raconter makambo mususu. Pona ko pesa na kanda koleka. Angola bokisaki 10 avions de guerre. Oyo utaki Congo wana, ezalaki 10 Mirage, 10 MiG. 8 evandeki na Katumbela, 8 evandeki na Katumbela, ezo tala. Mibale kendeki na Congo, kende kwa teri pour ba négocier bakena ngoko na besoin. Oyo pesa lio passe Ça le paye pas, il fallait bien dire que et il y a un Angola. Le Colanga a créé polémique. Bamiki peut mon qui a monté dans le Québec. Mi balé Québec qui est terrible na ça pour pas négocier. Mon qui a monté. Le Colanga bino de maïl, bouton na maïl, le cours de Rabatu. Ce qui m'a dit parler c'est l'histoire, n'est pas histoire on va le battre. Ba comme ça la bino. Bino tout ça ba histoire. Ba histoire moko force qui n'ont jamais existé, mais to parler en go. Oya muta sali rumba to parler en go, tu me corriges. Parce que na polémique. Au bout de 1900, au bout de 71, au bout de 80, le colonel au bout de 80, alors histoire wana na raconter en côté. Mes grands-parents, mes parents qui ont étudié, qui ont vécu ça, nous ont tout raconté. Donc ils me ont raconté, il faut que je vienne chez toi de demander la permission. D'accord. Bah programme n'a pas de soutenir, s'il te plaît. Bah Congolais oyo bazana mitema malamu. Oyo ba comprendre ka voir mona que non oui histoire oyo ya solo. Bah ko commenter que oui petit. Là tu as bien dit hein, ça c'est la vraie histoire. Ils vont commenter. Na lobina yo ce qu'on a ce nani. Samuel Ndongala Maya sur Mayaka. On commence s'il te plaît. D'ailleurs, je vois que non c'est non ba Congo mais tu n'es pas angolais de toute façon. Je vois des gens qui sont bas Congo qui restent ça parce que vous êtes des gens qui na mokili kwa problème na mokili. Rwandais azotu kisabino kuna qui n'a jamais écrit au Rwandais pour les insulter. Na mona kitata wana bikuna chuma ayako merci bino kuna lobi lo côté. Et moi qui parle d'une vraie histoire ngam tozo menacer. Vous autres na comprendre la binote hein? Na comprendre la binote. Aussi longtemps que moi je suis angolais, je vais raconter la vraie histoire des Angolais. Oya Angola, c'est là dans le Congo. Je vais continuer à raconter ça parce que ce sont des histoires vraies. Mon collègue, comment on a dit là, ce qu'on tombe au final kingo, au final kingo, on a fait des réponses au Yangaï. Ça n'a pas de sens. Oh, batu mobima, motema mabe, bolingi malamuté, mutazo parler histoire en boka na ye, toi tu te fâches. On se blaté. Ce qu'on a le solo n'ingana loba. Na raconter oya yo, hein? Oh, dis. Ce que moi je raconte, c'est la vraie histoire angolaise. Lui, il est angolais. Et c'est ça qu'il a fait au Congo. Naloba yangote. Ce qu'on a le solonini. Oya yo. Na yebi pe yote, pas yo muti na yebite. Ça, c'est ce que je raconte, c'est la vraie histoire.
Quand il went au Colossal, abandonné musique 8 ans après Manuel de Oliveira. Nous avons beaucoup de gens qui sont des Angolais. Bah, vieux Jimmy Doula, sont des Angolais, tous ces mondes-là. Bah, pour Mandouna Noir, des Angolais. Soki Vangu, sont des Angolais. Maman Marie-Antoinette Mobutu, elle est cabineuse, angolaise. Les Viendele de la Banque d'Isaïr, angolais, des Kabinda. Mais les vieux Ngwande vivants, non? Qu'est-ce qu'on donne les vivants? Au lieu de faire une polémique, non. Non, c'est la polémique, je raconte une vraie histoire. Sans comparaison. Tout ça, vie de guerre rebelle. Bon, mon exemple, to qui Mick, Bosenga qui en aide, Toya, Binomoko Kokate. Kagame, il vous manipule, il joue avec vous. On se coupe la Kagame, tu ne l'excites pas. Ngaïnde, on se menacé. Oh, mec, mon kilo est bien, c'est comment? Hein? Hein? Oh, dit. Peuple Mokondenge. Olingo privé ngai n'a parlé histoire na peuple langate. Je vais continuer à parler, mon frère, n'a raconté histoire. Yoko Peksangate, mon frère. Je n'ai même pas peur de toi. Nous allons pas même na yote. Parce que ce que je raconte là, c'est l'histoire de mon pays. C'est mon droit. Il peut faire la vidéo pendant qu'on raconte na yo que non. Mtabandaki musique na Congo c'est Kabasele Yampania, ceux qui Kabasele, les vieux Kabasele Kalechef. Tu peux dire même Wendo Koloso. C'est ton problème. Lokuta yaka na mtonangai. Lokuta yaka na sincère, vérité yaka na escalier. Oh corriger ngai âge na ngai. Mais âge na yo nini? Même moi j'ai des oncles qui ont vécu cette époque. Qui sont encore vivants, moi j'ai des gens qui ont 95 ans, qui sont vivants. Ils racontent des histoires. Donc mes parents, ils peuvent raconter, il faut que tu aies permission à yo. Il y a yo Samuel, ceux qui mayaka, ceux qui wapi. Il faut qu'il fasse te chercher, tu peux te demander la permission pour avoir une histoire. Oh, il y a bango, ça à cette époque dans le Congo. Oh, le monde est bizarre, hein? Nego, soko yaki nzela ya Congo ya mon frère d'ailleurs pour nous rebelle go. Donc tozo bunda mikolo tira ba aéroport, biso toza na aéroport wana. Tozo bunda nango. Comme ça on va limiter tous. Oyo toi oya na Congo na Angola avec son passeport. On a un passeport tu to récupérer yo. S'il s'agit de tirer, on va ouvrir le feu. Tu peux mettre à niveau wana. Parce que mauvais cœur, on a maintenant découvert que non. Bah tout le monde passe dans mauvais cœur comme une jalousie avec Angola. Qu'on ne parle pas l'histoire de l'Angola. Ceux qui vont le regarder l'histoire d'Angola, et c'est la masse priorité, les gens se fâchent. On se demande, mais ces gens-là se fâchent, pourquoi? Alors nous allons parler de quoi? Donc, tout ce qui est angolais, tout ce qui est histoire, que nous parlons de l'histoire des autres. Mais ça n'a pas de sens. On peut parler de Camboye, on va dire menacer. Oh, dis. Kokamo, vraiment. Ngana komi ko banga mokili yango namona mokili yango bizarre hein. Bon ils sont dans la histoire pour raconter hein? Oh biso tout ça la histoire pour raconter biso hein. Oh dis botika makamana mon frère, nous avons toute une histoire à raconter, tout ça la histoire pour raconter na batu hein. Oh dis vous avez un pays nabino, vous racontez un pays nabino, ma histoire nabino. Et c'est la force, la vraie, comme vous acceptez tout, c'est vous. Hein? Oh, Rwandais, il y a un peu de nombre, et ça d'accord. Mais laissez-vous avec les Rwandais. C'est comme ça que vous venez chez nous au pays, vous avez un moi qui raconte mon histoire, mon pays. Peuple, là, qui a une histoire, peut-être que les viols, il a existé. Alors laisse-moi raconter mon peuple. Oh, tu aurais pu dire que nous avons contre la histoire, on n'a pas dit ça. Laisse-nous en paix, mon frère. Oh, Dieu.
Oh, mokili oyo tokomi kobanga yango, hein? Oh, di. Oh, di. Mokili oyo ndenge nini? Bouillé malamu na Sarah, application ya freelance Facebook. Oh. Sali na téléphone. Sali la bisolo. Eka mokili oyo nazokopela mokili yango bizarre, hein? Oh. Oyo tozoparle ezali makambo etali biso. Bino mbala moko bokomi masolo yango bokota yango. Comment ça? Ah, di ba publicité en peso comment ko? Oh. Ndeko na ngai. Ofandi pe ozokoma. Tika ba problème kene ya bozoba. Yo est-ce que qui discute ça? Oh ya tindi yo koto discuter qui? Est-ce que moi j'ai cité les noms des gens ici qui viennent discuter? Hein? Oh di. Boya ko bepsa ba journée ba mon frère ba vandi na bango na ba vie na bango boya ko frère ko mapamba. Vraiment mokili oyo. Bande quoi? Tala. Nego, ngana zali angolais, je parle sur l'Angola. Vidéo nga soko moni ngo sauter. Yo pesala oya yo banda ko parler ba histoire nenga na za ko sala. D'ailleurs kutu wa encourager ngai na ko parler makambo ebele. Makambo na ko parler ba âge na ngai bana mike comme yo moni ke. Lokola ona lobby c'est âge na ngai te, fona parler ka âge na ngai ya wenge. Ba mystère wenge tous ces gens sont petits. Avec les caras mounene. D'abord on a corrigé yango. Tous ces gens là les petits là de wenge là sont des petits. Mado, vraiment, hein? Batu zaba batu ve, ça va les réseaux sociaux, avec mon finger batu. Quand la machine de guerre, mais mon apangi, hein? Mouka tu ba histoire ya putu, batu zaba munu ve, baki tu la munu que non, mutu ba histoire ya wenge, ani zaba munu ba histoire ya wenge. Até a próxima, pá.